BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. On la rendre, hein? La vie normale. La vie normale. Moto déjà, papa bango, a mimisi zemi. Bandeko, ata sobi ba immeuble. Et betanga motema te po na bike a déjà fille maudite. Moto yaya mta défier argent ndenge biso soto za kata musu na école okyo meki na moi garçon mo ya famille mususu moi mutu mo bolingi bolali na ye siko ya Sarah ameka ko meka liso komeka liboso ya vie na ya na bango donc mutu abongo ma chérie atazo vanda na buliding ata sobi buliding et betanga motema te po malédiction likolo malédiction sur malédiction poka il y a tout droit 13 ans je te saline après na poka au trésor a commis le wana kutu faux débat likolo on a vie tant que moi ça ça mupende ana voiture ana chenta or mobile ne suka diego pe mobile on ti bovanda bolala bola ka 6h à 6h na monata tata maman leki na bino tata kodona zota idée te kalobake bon chérie to komata ba fiancé officiellement na sangote ya yibsa mutabongo chobeti sanga motema obeti sanga motema kake pona na posa na koma munene lokwa ye pona santé to motema na nini to motema na nini ma chérie motema ibeta te motema ekobeta te po matala na wana ebetisa bato motema bakonzi nango bagrâce bomona nde bazosuka biso nyonso na bino à l'aise comme ça biso nyonso na bino tozomona nde bazosuka ne mets pas dans la bouche c'est fini on ne mange pas ça allez viens on ne mange pas ça c'est fini touche ça mais on ne met pas dans la bouche ok donc matala na wana yaya je préfère encore 1000 fois batu nyonso bafinganga ozane loko te ozane loko te emena kimia naza en plus na fandi bwina na nyongwa butu te na nyongwa leta te na lala pongi na nga bien titongo kina lukana ya na apparence ma batu bamona Karine avibaka bien akasomo somo kizumi yaya batu mokili ata bamoni batu mokili ata bamoni Mobutu kutu bandima yete asa 32 ans na pouvoir ebongonga na lukana nzela te ya lola ya ba prière nzambe limbisa masumu na kota lola ngana ba lukana la kisayo to kuta ino na sa mokili ya to na même vite et puis na bato baloba na nga oya poto oza stable te ma chérie po boyina miongi stabilité laxini il faut boyeba ke na vie ya mutu na mutane loko ne moko to mibala senga na nzambe kokanisa te yo so sengi nzambe apesa yo voiture eza prière bato nyonso non so yo senga nzambe apesa o mobali ya prière bato nyonso te ya prière bato nyonso te peut-être yo senga nzambe promotion na musala eza prière bato nyonso te il faut que mutu na mutu ayebi famille o awuti nga na bandela koloba na bato na okasoni te nga Karine nakoki na kolandisa bato te pe na kokosa matala na te na landisa ba fia réseaux sociaux pe ekosa nga motema pasi te bosui na bon pourquoi parce que nga Karine na famille na nga na uti na bandelaka mama botinga boyoka témoignage na yeso boyoka terrain de vérité mwana zongisa ba témoignage ya mama biso tala na chaîne nanga maman na biso o abotinga Karine babala yete mama botinga babala yete leke tout le monde a jeté sali donc siko ngano to même vite peut-être so na matisi bato na tunie yo babota waka ko banga babota na mariage ngaye babala ki mama biso 3 ans de mariage après babotinga mususu ko ba mama sali 7 ans pa botinga mususu ko ba 6 ans songa Isa kana ngati. Nga mama saboti biso 4 na 3 papa 4.
4 na 3 papa. Donc, il a qu'ici, ce boye bité, tout beau tamike, papa. Donc, tout beau tamike, papa. Tandis que kota papa a biso. A boti biso pe ba mama. Siko spirituellement, ba sambi la ka e de amolimo, ya polygamie. Pour côté maman, a boti biso. Papa. Côté papa pe a boti biso ba mama. Et nga siko yebisanga ke nga na réseaux sociaux na ko kuta loka ba compara nga na Gloire Langi na kuti Gloire Langi azuize minezanga tata nga pe pona laksa ba réseaux sociaux na bota nga pe na ke ozuize minezanga tata non nga na ota vie nga na ota famille nga ke maman nga ba bala ete oui chérie loka maman nga ba bali ete oui Amrita nga na ota loka maman nga ba bali ete nga il faut na sambela na répéter histoire maman nga te oui nga na otala ke nga na répéter histoire maman nga te lo yo zo nga concurrence baninga nyonso baboti chérie tu me déranges ozo nga baninga nyonso baboti yo pe bota nga na oseka po nga na otala maman ndinga ki réseaux sociaux te nga na otala famille na uti papa bala mama biso ke babotanga mama biso boti biso ba papa alingana ya kolanda ba réseaux sociaux pona sukisa tonton tata pona na répéter histoire mama biso pona laksabino jamais na fait distraction te oko fingo ko lemba ya na objectif na nga ona senga nzambe meleo mete na kolanda eza vie nanga na otala vie ya YouTube monte po to kutani na réseaux sociaux to abande côté mutu ayebi makambo aye na réseaux sociaux mutu na mutauti ayebi famille a uti na kota na distraction na te na kota te ngana me mama na mpepete na loyenge te siko so déjà nota mama kuta botanga babali ete nga lelo na boti mwana nga babalinga après yoko yako ibisanga ya leki yo paza na voiture menga na baka merci Seigneur a délivrer nga ne loko moko otomso mama nga kokango te menga longolinga nango siko yoko yela nga baninga baza stable yo za bien de yo yebi loko ezaki stable na vie nanga oye bien ngote ezaki stable na vie nanga banda ko lalisa nga profiter yango wana na otala ya AGKB mobile surtout na komo retene nzambe ba sentenga lisusu na répéter histoire maman nanga nzambe ngabe na obota ka boye babalinga te na kola kande papa biso boti biso ba mama nga baki na problème na nga la vie yo problème no yozo zelo mona nga na vola lokwa baninga yo problème no zo zela Karina na mukanda te po sozi mukanda okende Congo yozo zelo mona nga na Congo nzoka nga na zana oyo ezaki instable na vie na nga nzamba komisa stable mais yozo mona nga instable ma chérie ozo mona na misa nga moko na miso molimo ya na za stable moko kolinga te oko sepela instabilité na te ya na ba bulji na New York nde na bana na Los Angeles en esprit ok donc dès kaka boye posé quand nde na lala na garde midi ya na mi mona na Los Angeles na ba building pona buka eza facilité wana koloba ngo c'est facile yaya na boye ya facilité donc maman nga banda bota matia ko na 65 ans na vie non babala été mais non maman bota ekoko na biso sompo alata super maman na ngati monga Dieu m'a fait grâce maman na bomo alati super na nga koko na sompo alati super na nga bomo na même na ba anniversaire même na ba bomo na ndeko koko na nga asepela parce que ya mwana na moi si Charlotte apesa ki ya moto komoni koko no pesa esengweza double ndio bona razaka kaza pembeni na nga emoto zo sika bo kata gato bo yona kote ngana abimeni papa vina sali peka bo zonga bo yewana zawana donc wana ezape ya biso ya famille na biso bino pe bona ma famille na bino so bino na famille bino po mutaza la ngiforme ta volant yaya yo so ma voiture biso to boka
loi établie au tukutaka au bapara na biso bakoki bukati biso bana to eto rinivango donc to appelle assurance ne biso babali biso bi ba taper ba bala OK landa nango na via réseaux sociaux na distraction ya vie eza réseaux sociaux te pour na réseaux sociaux to mona ka bat bakaka na ba or bat bangenga ka réalité ne conséquences bat bazaka te et quand on a biso tout a biso moko komi na conséquences ma chérie à quoi bon yaya à quoi bon le bon moninga na jeep Karina kenda sango azaki amatia kiti azongi kota suko utuna na succès nyonso na mibali na subando lingo okanga ta moka balote otuna ngalobiti otuna nga yaya po to kutinga na jeep malgré jeep dans akana posa mbali malgré ba range la ozaka na posa mbali prévani bango mono basanga bakonzi baboko la ba jigolo po ni balo batende to ana mbongo ekoki biso to fanda bango mo basanga bakonzi bango mono ba riana na bila mbongo mazoza na mobali kaka chaki ata bazemi po ani intérieur na posa mbali mobali opeseni ana bomengo mais ce qu'on a mobali o kaka Stéphane azapela mobali malgré qu'il riana nanga malgré mupende malgré contre que zongi malgré dollar malgré nini mais il faut ka moto azala et ça ne fait qu'il riana bakardi biwana modèle basala nzoto na bo enyaso bakota ka fou ana posa vanda na mobile ndap bon bakenda wa balula ba mi konyoso mais pour nani boza na ba des bases na ba malgré qu'il cardi bi na ye mais so akoti boîte toujours pour pas na pointe ba miki minage ba succès au bazana on ande ba ye ba ni ba na poso kwa afficher mibali te parce que ba ozana mibali partout ba lula bango partout a rozwalitoi mais on a des bases na ye fazala donc il a dit que malgré qu'il miki père il fazala ya yo o ba tu so ya bien longi so to moni photo to bi mbala ba to niki botali photo botika o Shakira kutu mokonza loketo ba auto tromper maleli Shakira boyo kagite mobali a tromper na ki Shakira na balola loketo ayembaka soki abinia wala loketo lokwa ressort ba tromper ya se ba divorcer alengi na ki Shakira ne lo nini onela lo ni Shakira onela o ana mibali balula ke déjà o ko bisa Shakira ndaza na tu malgré boti ba mbani o tu la tête ana ba tia ke ba matoi baza mais aleli quand même atali ke ozaki yanga to bala na ki to boti to kabwani esali passe malgré mbongo malgré bomengo malgré niveau azana ngo mais itangi yaya siko so ekutu bango soki kutu bango ba oleli bongana yoyo ngokosa netini ke yo beton yaya wana ngokosa ngato zo mikosa yo moko uzokosa ngato ngo mikosa yo moko namoni maman akomi basi lisusu bakufa na bandako mabala ma chérie sujet na nga na oloba ezaka na te toboni mpe basi lisusu mpe basélibataire mpe bakufiti basélibataire bakufa te bakufaka bino basélibataire boseconsolaka makasi wana omonaka bwana moto baprise ya père esimbaka te olingi osekonsole nga bosekonsole te elo nyonso exception ezalaka toujours na nyonso exception ezalaka toujours na lobi te ke na libala ya kaka babonheur kaka koseka te mais na yoka place nga naza nayebi ke mwasi nyonso oyo aza na f majuscule azalaka kaka na posa ya mobali quel que soit niveau aza nango okoma na certain âge okomi na certain niveau okomi na posa oza na mobali na yo Claudia Sassou Koutou ayoki soni te Claudia Sassou ayoki soni te William Toka babwaka ke déjà na joli mais Claudia Sassou a récupéré père na âge na ye akokai pa kotala ke na komi na de ya mama na mbongo na nga na vanda mais malgré ayebi pe ke William Toka bayembaki na mwasi ne joli mais Claudia Sassou mwana président ana bapetele mambo tututu mais toujours oyebisanga oluka ni mbongo vuno aluka mbongo te ya yebi te ke pe basi musu bakufanga na mabala ayebi mais po ani ya tika
exception ezali na nyonso même ba pasteur babanga nzambe exception eza toujours yana ba pasteur mususu kala ba babanga nzambe ba aventurier pe baza exception eza partout même na bato bateka ko mona mutu mususu azoteka bien mais exception bozanga te kozala pe na mususu pe kaka tant ça teka ya kisi exception eza ka toujours ngana lobi na côté moko oh ngana lobeli net na part na nga ngana lobi na bato te ke yo mwasi kotamba na jipe ma bité na binet nga na kina ba problème na vie o eleki jipe donc yo zo yo tshela nga ke youtubers baza na jipe ngana kina ba makam na nga ezaki important ki jipe makam na nga peut-être pas non ezal important te peut-être pas mambo important pas non et pas nga peut-être ezal important te voilà. On a expliqué par là, c'est juste ça que mutu na mutu azana makambo oyo eza ta musu na koloba eza important pour na ye ayebi ke o eza ntina te mais o nde eza na ntina mutu na mutu mabe na biso sko to lingande to sangisa yo lokwa posa no eza omona youtubers asombi ndako kongi bango nyonso bakoma na bandako te posa na eza ba vision na bango te soko moni o azangi ndako moko mi wana za kana ndako seka leki yo te leki ete oyebi te ye projet les années oyebi posa na ete c'était juste ça nde on est ngana ba keneti nga ambara bo bale ko yela nga mutu na makolo ebande ko tala nga te prévenir beaucoup misenga na kisita obo na ngana obote te ok ngana ndo obote te pour notala c'est na bela mandobote bebi siko ngana za bana combien na combien de tata bune poza pe batelibuso finga na bana ngwe batata bune poza batelibuso yo hakulinga po erna ngana ya puto na ina bana na 5 tata na tulina bango bune poza batelibuso ya relaxa ngomoni Nicolas via pressé au bout de la femme batasko zot na ya kozona bano bwenge bobo sana ke faiki karine on va do stila mozi la babalo bwenge bobo sana ke bo un jour bonga bo fina ki sita bwenge bo rappelinga ko wele la ko bota na mibali ngata moko ta balio papa mwana moko ta considérer tala sikotala nani ozosko na muna mulongo abano bwenge bo za butalibuso soko yata na ndako na yo moko na ya mbosko yena mulongo abano bwenge bo ba tonga bana ngo bwenge bobo sarake ba bénédiction mais ebo mona ngana bango te boko misenga kisita bino batamukile lo bolinga ka boye ba na bino te elo boluka ka bino mo futu boye bite cheka na bino 5 bana 5 papa benge ba koma sija mokeri benge ba kota miniature ya ke bana mo bana star me bazanga ba papa bana star yo so disant star ba boti so me ba sundoli ona bana bwenge bo rappeler bwenge bo posa make avant d'y bouiller pour organiser vie pour avoir la vision moko bouiller pour un jour tu peux féliciter nango pour une bonne sana mais vu que bouiller ba ki de mieux l'autre pour commissaire nga kisita est-ce que bon on a content de distraction na bon banda bien kisita depuis à nini boubanzo bien kisita natikala olinga te natikala olanda pe grimace no te po kati na mona ebike na olanda te ya bino bona ba famille no bona ba vie na bino ngapi na na famille na nga na ko landa ba famille mutu te mamba via mutu te po eza réalité na ngati ya lo kwa sara to lo pa ki uluka délivrance à contre en distraction na YouTube on l'exata délivrance yo mutu bota na papa bino lala na yanga ni fiacha ozo mobala malomba de il faut suka kana Diego siko pour la mise na bato dikola ko kosa bino ansala bino comme si tout va bien tout est bien te pour bon moi que tout ne va pas bien c'est quand Natacha sali mission mo bon mo ndé sara comme un rhumatisme Natacha beta ka bon moko a sara comme un respect bon c'est plané makasi mais na réseaux sociaux mona mutayo sa bino kwa mambunyo sezabie a ya metsa sabino omoni mutaye agesa na bino buya no côté moi balle perdu mais vie na ka kosa bino a moi sa zanga banda na ida bino la vérité bon na te malgré ça ka balai bon na kita ya yo zo saka na ba beto borno mo ke kocho tout o ko sa samela mi so bat me ya moral et pea ya yelo tout est la tolo ya moral et pea bino mo nteke akomane ko sa balai ke bo sanzi ke bona maiko assurance na mobile silavement lobana ezaka esuti o ezaka kala
ngana kambanda te ngamo bali jama kokozo ngamba akutana pena video na ile ya mobali ya mosimbanga langa shane sila kimi ekota akomondo mambo mususu ma chérie motika bayaya eloko eboma bino nde kolanda bato te yaya oye réseaux sociaux tala ya malamu zwa ya mabe kozwa na te kolanda te o mikolo bato nyonso soki rythme eza outi famille alo yayo oyaki na bato nyonso te bato nyonso oyo bokutani nde na réseaux sociaux bino nde baka batalo yengo okutani na moto na réseaux sociaux boyebali lokwa ya papa wana yo mpe folata oui mama Mami na servir père, James Azonia, outi musala. D'accord. Gros bisous la Chine, tiki bino. Soki ozaka na ozonga, so osilisika osilisi. Mena kipe. Kipe no père, no katakanazi. Gros bisous, man. Bisous. Bino baba bo. Yenge. Mikolo ezokende bwenga pe. Yaya soso liya keloko ekoki na mongongo na ye. Na ba mo ba français ba bi en voulant trop gagner tu risques de tout perdre. Likolo ko gagner mingi. Ko perdre nyonso. Ko perdre nyonso likolo ya olingi o gagner mingi. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.